Capage TV. Capage TV. Ngana na finali sa timba Alexanga. Ngana posa kana kenda kapana hii. Ataka timba na ngatika wa yakusa. Keba na mwana ya bujakate afandi na tata pato bele sengyo kisi. Kisi mwana nzela osala ngwa tasho benga batu batala. Tika boy. Ako bomomba ngwa teka lupaka ke poto. Italiyo. Wa yoka yo ayoki. Yana bina kenda poto ko matala ko muninga sokoti musala bake bara betra ke masola Kongo ndire yende radio. Ugoyeba. Ya sali kenza kuna koma radio. Mama he. Ana bibo na meminga. Abina bino te ana bina wana. Baza talebe. Oyi baliwa mingi batu bakedu ko sanga goyeba. Liwa mingi ebita. On va te courage, bateau qui bakanga au ming. Et peut-être en ce moment qui bakanga mutazo fungola tala monge passer on dirait que na qu'est-ce que ça simine la coup. A coup fi. Si c'est côté bo maramonte. Si c'est zani, ozolulo sali kamo zo kokate, olulu musu so kokite. So so mona ba ninga ba matayo tikaraka. Et tiaka somo. Peyo yo adiga. Kongo mani sibiso fini mais. Mama na ndimisa na livre to konyoka makolekao. Livre za tabo ziki munke bope, bope ni le quoi basket. C'est ça. Bope mabo melatama. Ma ya peko zigeba. Nalo banini yango penza. Nangite na miracle lingini bakwa isayo. Ko bakwa ya ba changer. C'est ça. Bakwa ya sifa makambesila. Elo hotel. Elo zo luka. Na bambo veste et tricot mouchard manette. Sana bambe manette ndo yoki. Zala bana yo. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Secret Nangai est d'aller Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango. Gamme oyo ata bébé en pakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye awa na mama na likambo bino botala bakento moto akoso te ba biso ota pembe avant batala na leloba nota biso na misisa donc zéro kento. On a que batache moko esalinga ya mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nous avons recommandé la gamme ya Rude Beauté pour vous en vraiment déçu. En tout cas, vous là, Rude Beauté a un produit malamu pour la bino ou zone pour la baguette surtout nous mettre c'est bon la arama. Bon déjà. Baguette ils étaient noir ils étaient mis cette noire ya là. Les couleurs na tingani kana Rude Beauté. Rude Beauté ou mela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle,
tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oisa 12T, Oisa 13. Néo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Boss Yamoka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. Hi, I'm Lydia Bayo. Welcome. La Jaqueta Women's Blazers, faites des choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Désormais, la Jaqueta lance pour vous son nouvelle usine moderne avec de matériel ultra moderne. Pour vous satisfaire, pour vous rendre toujours chic. Femme, notre marque de blazers La Jaqueta vous renforce la confiance en vous-même. Désormais, marchez avec assurance. Chopez la dernière tendance de votre vêtement durable et accessible. Sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web. Votre usine La Jaqueta est basée en Afrique du Sud et elle a la capacité de fabriquer et de traiter toutes vos commandes qui lui seront adressées et vous l'expédiez où que vous soyez. Exemple, Lubumbashi, Kinshasa. La Jaqueta Women Blazers, c'est le meilleur des femmes. Kolo mukila basa la talaka asaka na ba goigoi te to sambeleti na 100 na peso conseil tika bo kapasa oza courage te ko kemusa soda te okota binemi likola mawa le vélo pour les pas pour la bongo. Ngoko tu fité na lola. C'est ça. On a le baso no yoki. Dans ce comprendre quoi pasta. Loi nature. Tant on zo ken roluka na famille ko sa bobota nzo ziazo baté. Si. Pour l'on na zelo.
kende et kenge na olukelande aw comment muta boutique so bandi boutique akaba sous 500 francs bénéfice à bomber au kende fait mais so azana boutique ta kabanga ndengali alingi comment les bandi boutique a comme économie pour na oza bénéfice uta a pona ma na mata yeba makamona vie amen ondimelanga te yango kabash o babonga baleki biso te telote mayelo to mona kabiko pa mayele wana nde sala basala na mona mutazaka na ba milati kana pavala na mona mutatanga zoka pa kweya na mona bele pe batanga me bozu na bango za tricherie pe ba batina ki muyibi ba kosi ba batu soko mwana ndongo za ko leadership ezo kinezo simba nzamba za amen ah beno poleli olala kalaise c'est ça omoninga nazaka nanga compliqué naza simple nasenga ngate bachanga gocha nakozana susi ani nasaka ngana koki esimbi te mafu esimbi yangani kana kama obimina échec ani abimina échec makamanga kuta no sona pesa ko piquer crise té c'est ça sakana mukilo parce que quand soko zongi ndaku pia ko quand zongi nesenga c'est ça pia comme sunza matika ko leka na kwa to mona vindengeza oka pimelio azoncho makolo ero fandi benanda ko tonzo pemlo kwa koi uzo senti be mama na ngai non kabazute ça c'est une mille bani pena 1000 francs ça rende montable na sa motel 500 francs na mona ka pembe zande kilo boy tellement na samba na zola la samba ya lobo mama na ngai otini mwana pa macha mabika ozana nyonga lobi bakisa otuna combien au 600 yabi sana bakisa kan yabi te so futu na ta ko pesa te ento moni ba 500 francs comme kilo yo moga na mutugali wala mwana tongo be makambe baby nakoza sana na ngote yo komi ba yo okoti musala soda so kende formation e yinyo matiba pete samba tinda yo moteme komi bololo otaba to ka ba yo ngana yo sakana yo desate pasta nalo bela yo e komeranga bibi muso elali bo yakana ngwa yo leka elala takuna kofango e obandi ngolelo chela ngai yo zage moteme baby sa motif c'est que nzamba tali a koki openda ko a koki na lo belo polele otolo ba original l'église tozote ba ko teote ba ko toka kanga mutema na kona deja na kanga mutema ko combien ba kanga mutema ko mazita yo a jezo kenele rezo kutan c'est ça oui ba liwa mingi batu bakeli ko sanga koyeba liwa mingi ebita on va te courage bato ki bakanga umi et peut-être en ce moment ki bakanga mutazo fungola tala monge passer on dirait que na qu'est-ce que ça siminzi la coup akufi c'est ko te bomaka monte si c'est zanine ozolulo sali kambo zo kokate olulu musu sokokite so so mona ba ninga ba matériaux tikaraka et tiaka somos et omingi ba kokate ba mpesa na masanga makasi nako makala danger ma tia côté ba bombe ali atikala wa zama métis habité atana meri meteke ba finangeza wate azo soane la yemo ko sabisa mutu kengeza wate tu mona pe la moussier demba kindaka bangola sa motif avoja kenda lufa katisi akenda ba komi we andimi so parce que de tâtonner côté ko simba o wa koma na Cameroun et des années ça ko fanda te ya misala ko awa bi luka ya komi na Nigeria so kama so que simbi ta kana Nigeria libera so que simbi ke poto oui ala bela yo poto eza vie mama ngana mona mutakenda ngola pa kende poto akutana mwasi moko ya ngola basanga na bangombe ana lo ba komkoni on ba so ina biso yiwa ba ta kama bende mo betina mato itina kingo okay ora ke ngobeta kopa ya ya ngola ne bange basalaka yeke kutana famille royale ya bangola kwa so mwasi ofele bazaka na bangombe okay o mwasi azaka yimo na 50 tete ngombe ka so ka cheli to ba ko pese dingombe tanga cheli to ibo mo mwasi pa biku to za dingombe te 30 ngeso komi na mutuna na yo soki balesaki ye nini boye po alongwa ata kota aza komata na lwanda kende poto ti lelo batobole matoi balatisi eloko moko ya mibali bakotisaka bakomi lokola koko ya kala ménage ya 40 ans bazwi zolo babendi bakoti ebende
balati seli puta balongole pantalon na peya mikolo azongi na makambo akala akomi lokola etamboleli ya mwezi na tango akala dese omoni mutu ndenge achanja hivi okeluka mbongo apete yindisi okomi nganga sa oyeba mboka okoyeba yo bilukaluka ato benge na chomboka nazali awa koma chef coutumier bangomba kanaki ateka se bebe moko boteme ngombe na pasi azolela lokwa mutu fale pa babuka tane babungisi yo makanisi ebele babuka bilukaluka yo kongwe bonga kozonga mitika na bajibuti okende koma nganga ya famille moko boye na jibuti pamba kongole likola nzala badesine bebi namona moko akoma entraîneur ya basoso na Guinée abasoso babuna kiya kana bio yawa yoke moko ande kutu bien mama mukile edese to beli mitu mama likola ko bongo peyo yo anda kongwe mani sibiso fini mama na ndimite na lifere to konyoka makolekawa lifere za tabo siki muke bope bope bilo kwa basket c'est ça bope mabo mela tama ma ya pe ko siki ba oya awa bada ko zika makambeza na peyo yo oye sana ba kongole mususu likola ko luka vie mama vie ezanzam mama akenda place akenda te mususu komona okoka mawa suso bimimboka libanda na mona ka ba secret okomona filme na secret nga na mona mutazo bakena tikalika pona bana otalo ka bimelela izo bana te abunga o umeli 15 awa na likambu nini ye moko peti alongwa ayeba te na to kozo tune do akanga kana muno ka ba payandenga koma to afiri ya jainda ewa bora bakanga mama na bamboka na kunu mboka na sambongo yoka to mesena bango mingi o mesena banani mingi ko meseza ngandela mbongo yo mutana ngata na ke wapi so mbongo yate mama fona zonga nga to binga na États-Unis ko pe ya te tikana ke lukata sanfa na Congo ko pe ya challenge yo moni courage atala la place à nyatité courage nzoto nende marchandise côté na okene mbongo ebima challenge yo moni nga keba na mutabaka to teka lo pa na kende poto awa nanu ozokoka te na poto ke losani ke beso ba ibaka $5,000 na isoka tourna kango awa ndakoma regretter afutela tiki akoma kuna waya waya bozela ke na famille kuna na poto koma so mutati musala ke mema bango ke mesa bango na ba ya na bina kenda poto koma tala ko muninga soko ti musala ba ke bara betra ke masola Kongo ndire yende radio ugoyeba ya sali kenza kuna koma radio mama ana bibo na meminga na bina bino te na bina wana baza talebe na chata coiffure babeta ato uti oke kuno bete masora Kongo zoboya ngaku deza bango fanda koma radio bango de batomboka sa motif batomboka bakasi na yebisa zonga pe akozonga te azonga te asala kapete atikala pa kama kapoto mboko yo tara awa mama o pays te yaka neti babiso yo challenge tout fait ya osala te tous les cas sont meilleurs kopi nyonso tokosala kopi nyonso tokosala bilanga toza pusa tokopusa so yo moko kolo ndako otekela biso ndako yango tokosomba nde toza oyibi eloko namoni toteka na ndimi toboyaka te tu eza marchandise so baboya yango na wenze toke nango kowet oteka tu namoni kete meme restaurant so omani maneve epesa toteka ozonga na bakoni eboba mama kowet ape nde basalaka biso mama bachallange suka sokoke kowet kolinga eloko bakakola deux fois te eretula o balobaka pesa soko meka ata azel esili mama nakenda na veste nazokumisa yango ya yoji nazonga nango na mbongo ya pla male wasa musuni mboka te natali mokate na trajet nga betikala kaka eza elamba mutunda asaki yokanga na balika mutunda asaki elamba mutunda asaki elamba natali na veste na basi nana koyebaka eza yoji ya pesa 1500 malewa epuis malewa nga bana kota na otande mutu aotokela nga mbongo asuka ekomela yo aotia malewa nga azotana liso asuka alingi akisa oboteka oyo moko o na ngabi ngai na pesi oyo bambongo na pesi oyo muningi yokanga
kasi ya yo tenga yanga ngabi 1500 zo pesa e papa ngabi mama fo beta dam na ngwa pa mona ke na ba na méchant tango cheru tenga zo made so tependa mama mo kilo ma bate ay galo seba na yama ye ya za yo mabandi na chinga bi chaka tsaka madeso na utaimo kaka na ko chele pe Thompson o ezika zika chaka kaka eyo nga na chaka yo nga na boko lo ba munoko na geste na chape yo nga elo na bwa inde pilipi na cha pipi yo nga te e bongo ba nga pour ça na pesa pipi ba ça fou mama faut ça tala soko za na soni na vie okufi wana yeba kango eza soni na kobanga des choses on faut que mama na pesa conseil na vie toko kufa longola soni na kobanga boso na za na soni na azemi mais na sabwa soni yaka mingi na yote oso ka ka ba de balo na yo kangisi te na mona na raison soni za ko tala quartier fandite bima ata moni ba jeune balingi lo fund wana makamna bango problème na ngana koti quartier to pesa na mbote me copine na bino za ngate copine na simba na lipapa na tricot tikanga na kende wana dépendre na bino te to tika kala bata quartier bo ininga bo ini simbe si e simbi uele ma elo ke 5 ba jeune ki sasa alo belo polele soko yo ki quartier soni talio okufi vieza kende risqué copine mama angaye nangolanga ina lobaka ngombonga kusukwa mituka nde komisanga Luanda tika boy mama na teno ko to sangana sala na talibe na miyoki mawa tika boy na bingai kako no kusukwa mituka yo ba masa yana ko musuti avrea masa to viva ka to futa na basi na biga weko ya bongo ba fiko chona tika boy mama usaye c'est la ton et la vacaro mama so sukwa mutuka o pene singa pene bango nyoko ma ole ko suka ne bazo wolola yo mlinu kara mama na eli bango son e banderiti ngabitin c'est to sali mituka ngo zo ba sans frère oui ça da mo makasi boni ba sangere bando mona ba banga bitin donc bango ba ko sana distraction concentration na beta 6 mois soki 8 mois na yebi barabara misa to simate la mukaka tango na kanga 23h herba mase ko kinga na projecteur na zela kati butu yo ba masa nzela pale ngabi nzela pale na yebi boke na oya mama yo bango ozo forcer minga bina forcer te camarade na ngambongo mukolo malade go ya so bakutinga na mbongo bako mimanga lokwa ndeko so kutinga piaka bakotanga ka mopaya wasikola ka mituka ata kufi talibiso te yeba valeur au pays étranger so ko mboka mopaya pesa confesse na mbongo koleka bato tika boy pasta pesa conseil so yo kingo original OK bande ko na bako lingo pa mono na mbongo so za piaka baoyate bolinga likoli kolero lia fufisima ndia zonga nazana danger ba libérer donc tala kangi téléphone pas bi kengo comme c'est perte so mona odia kuda e o mela nini yo tozoya pa bi kengo mbongo na yo moko kendo peut-être to na mbongo misuzo kutika bako bakozwa courage pata bako mopita onde ko nanga projet de docteur onde ko nanga propre po mbongo ndeza kutika na mbongo na wala ba qualité la sagesse si awa ko ye ba mukili tina ba famille valeur na otie za kilo poza na 100 francs ba visiter ba ndoye belé pardon beto ba kamba lokum nyoso ba selo ba réunion ya malamu te na zongelaka oui pa chondi mangate na wala ba no clair okoza na ndeko propre zo mona musana zo kabela mais souci no ko ya pas à la laisse oko pilote pas à yaya yo kama kamna lobaka yango penza pa ndi mate soko kwa ya jeu sengo mais atikali pe pia kandi mesenga libanda me yokwe okweya tu ne parce que pourquoi c'est pas la kweya ayebité malika okweya elo kwa na kake salati balio bazanga maseke mama bazanga maseke na bango minu aminu tokima bataba donc maseke apamba banyata banya matiti tolandi baliona basuki onti bataba bango nde baliaka otimbeli antiko na page yango pena wana page na koli oko mama na fungolo polele na koli penza tolanda baliona bambwa tala bambwa azanga maseke tala mbwa kote kone simba eka sa côté o le type me le boko déjà là kana na boboto ko simba ko moi c'est comme ngambwa ni ya nini lion balinga ko boboto te na olo belo
makambo mikie ya solo mama oyo eza sagesse moko ya pete oyo koyoka yoki toza ni contre mutu tozofungola bapiste ya lobi oyo ekobomba yo makambo na yo moko epesa o raison oyo koyina yo atika na échec mpo topesi bapiste nyonso koyeba bango tambola na ekenge mpo mutu mosusu koyeba te yo kolo moluki azobetela bamakina c'est ça moluki yo progresse kaka na yo azolala su te eloko malongo osi orasepela abeli mutu azwi lisu ndenge nini fala kweya kapashi bayina mutu aza na lipapa bongo mutu asapatu c'est ça mukili ya mabe nakosa yo te na mwana bafamille jeune aka courage alobi kanga fona nakonginda abongi pe te kaka courage avuvulai na ye abandi koprovoke bamasa na loinga deya azaka courage famille bayokani badame namona makambuko oyo acha biso to baperturbe bakotiela komona mutu abuja bakotie négatif mwana azaka na bambition malamu akoma sulera nini pourquoi akoma neti zobazoba boye bakabele do ya mabe pourquoi bamiki osimba oyo bango bana baprotégé soit disant zoka nde femme nalo bano makambo mike congolais aza ennemi numéro 1 ndeko ne propre yango moi na vie toza awa okobomba mpe munoko te mpo eza munoko na nga verrouille yo tikela nzambe confiance tout ato priaka te po asentir ke lokwa alingaka ngai na kosalisa mpe soni te problème nosoki okota na tagikanga matoi koma baba bafinga baloba oyoki te koma aveugle bawolola baseka na moni nani nayoka soni c'est ça naloba nini yango penza nangi te miracle olingi nini bakwayisa yo oyo bakwaya bachangea c'est ça bakwaya sifa makambo esila eloko ozoluka na bambo veste ye tricot mouchard manette so na bambe manette nde oyoki zala wana yo oyo eza nde kuriso lamuka na ntongo bimake kende mwana ya 6 ans bayokele mawa te na elanga batinde classe me mokolo batiki olala bolola nde ya ndenge nini ateya yo samuka yo c'est ça moto akobondela mwana 6 ans dodo lamuka ke kende yo ti neve toyebi te na bato toyebi wana yeka match alobi na ponge meminga na 9h30 10h 24h33 miku ezosenga ta na pays c'est ça oyo kobima ntongo na kopi to kotambola kolemba te mpo miku eza makasi omipesi congé ozela kobonga wapi nde miyo moko yokanga bien okabeli yo na nani basimisi epai ya nani nyongwa nani mpo monake okaba vie c'est ça apo kosela tata mwasi na mama leki naozela omoni bapapa bakoli bamemi ngambo mpe na biso azaka cho c'est ça mpe na biso balocataire akabelaka biso larte famille na biso famille mabe okoti pere nyonga oya na ofele akolisi yo ozongisele rien mpe nazokende kokufa ta sikra mérite yo moko okomisi papa ennemi mposa kima ndako batika bina lopangu papa abota aliesa okomi kotonge libanda lokwa moyibi naloba na yo batonga baparent bazali ko ebele mpe na biso acho papa abota ye akomi cho papa oyo amoni tyo mokili ekokoma ndokeleki mokolo kozanga kobonga na yo bambeli papa ngamba ndako bozelaka papa kufa mpo boteka okomisi papa keba na mwana oyo abuzaka te afandi na tata pata obeli asengi okisi kisi mwana zoyela osalango atasio benga bato batala tika boye akoboma mbango ateka lopakaka epoto etali yo wakoyoka yo ayoki mateya moko ngai azaka clair azowumela wala masolo libanda ekangi ye misu oye masolo yango masa awa te foka na Londres maso ebike na Paris pende efutaka fort masolo babetaka na banda ntongo tipoka babujaka te bakanga maboko so basala ekiri kosenganaka bilamba balataka babimaka bapropre bana mibali balingi bapoudre 5 heures ondire bapede avant l'air andanga azasa atali na kitala atali esi aparotna esimbi ondire journaliste po biso batate vende totyaka poudre po toleka wapi yo vai na ndako ni kope mozoto oyo moto atie poudre mingi akokende otoka te kotoka eza kobanga bajeune wana soko oleki na eloko na quartier nde lipapa bawololi yo ondire obebiseli bango quartier ntango kozonga na mpoka na mbwangi bato kosenga bango omasa mpenga 500 yo akourage toza age moko bokabelinga courage me tozomona biso nyonso babololaki sasa tosali botika na perte yangani nini est-ce que mpe nanga kongo ebebi ebebeli bino bokoyeba bokotama na mangomba sans mpo na délivrance o délivrance makolo nono mutu changer makanisi tambola bi okomona lipa soko yebi te mama otamboli bien délivrance eza makolo nono mutu okanisi nini omoni nini otamboli wapi osimbi nini olobi bien bolole oyo
Na 30 ans, 35 ans, ça na kisasa. Lokola papa ye. Makambo ebo. Ebongi. Na yo na papi na na ebi kisasa. Okoyeba. Voilà. Na sekina. Pape na bato wana yo pape. Mbote kaka. Ero yeli ba mbote. Na lingai ka boye lokola papa ye makambo esi. Esiri. On dirait bien suka match. Yo saka na mboko ya. Voilà. Kisasa? Bana bya ko ya ko silisa. Nega yeje Cecily. Ngana moni ma misha nyau. Tika boy. Nyau alela quand même misha bimarate bimi ko la difficulté. Nyau bana mimi. Ma misha bana kitimisa tutanga bébé. Awa, nyau kitamata. E bako butu. Mama mboko tika. Tala. Na ose quand même na ko mona. Ba sigla banda kunyosa ko bakota na yo. Oebi. Banda kunyosa ko bakota na yo. Wazo boya neko kenge tata. Mboka ngena singorole mesha mbwa komi kizengi. Omunela kambwa singboto singobiga. Bo. Mbonza singata mikoroga. Oh nini na bomanani batu balibera kana sana. Nana puizo. Yoka sika bakolomba mbwa komi mesha te wana kria suka. Nazo kufa na likambo nini kokengela bino ngambo. Yoka mbwa. Na umeli awa ndako mbwa zo tonga ndako. Wasko muninga pembeni kuna. Kama motema. Wana ye. Awe zana eloko nini kokengela wa wana kai. Mama sama ozo mwana mbwa matema takazindeli kwa mokate mbwa koma mwana muiba mwana mopelo le mukabo okabela ngani nini ole gozo okabela ngani nyozo gozo mboka ozo mwana makambebe kabati ndama bambola antuka ona lelo merci à trop odolo ba to la msaka bino to ebite to pesa bino pour nini bonga bobiba anere koma ngoya kopi nakala na air na bino mobutu mutasala na aner oyeba ete jamais mais sikoyo koma ve na ngana muta difficulté maman et puis trafic d'influence ya makasi de combien belé trafic d'influence c'est maki volume vi bato bate bakende wapi to sala ni maman vi oyo conseil gratuit nazo pesa conseil tala na ebite pourquoi zo banga yo mais so ya déjà okokimela wapi à part liwa. C'est ça. Et na pesa kokima mukilité soki liwe yete. Kabash nde nazao na matana kita oya kotala nde ya vie. Oui. Soki na longwe to baby. Okomema ka pe loko te. Otongo tonga te to kendaka ne loko te. Nyose tika ah siko kolo yo eza yo polukela yo makambe ko pesa esangata na bia pona lukana sala loko ngamo na kokana sala. Na ko souci ani. C'est ça. Comment na ko banga ko bima na makambe talinga mo. C'est ça. Comment ngata na lingi yo. Oyi mobile na ngai yeyo soka bino bo frère pa na bino bako kitsa conteneur ngam na koma kombo mutaliboso okokama yeyo ngai nasaka misalo yo yesa bofa changa yesa bo frère na changai kutu to za intérêt to mema mukia to kofuta mebe ebele na bana polele kaba n'habitation za masanga na matière ni na kana Sonia musala te na za kana Sonia capitaine na za ka tout fait na za kana nga tous les cops so cop makolo mituka moto tout na za zaranga na moniko mama nga na fana ba quartier boye mutabimisi faire chez bango na hotel akanta na opexai kuna singa mutu mwana ngaba su chez bino abombi pona kota na mpena copie bien na fete ko bimate wa umono amela misko motala nga bia copie yango na umise no matro mi c'est anatala na ke na tala mo fe na so na bise bima abima comme nga bisela ngo teke mo sana ye ba obamba prix toke ye mo yibi na ndo bise toke ko weti na bi mo si mo so bango mingi amoja intéressant ça ka logique mais ça makambe bele benga binande oyo yebi ngana courage bon mutama na yebi toke wenzenze zela moko tanto komi na bisela na benga ba pose ba moni danger na poti bena ke na bandi avant que ne tourne ba no ba weshe lala puis au combien des plaques oh
15 dollars. Kabia 12. Oh, t'es sur parce qu'il y a bien. Bah, puis on les a pas monté. Après, dans un habitué, quand on a 10, on va payer ça 8 to 18. On va bien, c'est là. Tangu sango, ils ont ma propre. Challenger tout fait. Pour Bendina Singa, comme il peut parler. Tout même. Bah, peut-être 7 dollars. Deux ans combien? Là, c'est 3. So ba kangie mtaibaki. Yangani. So ba kena nganga. Ba mwana ngani natoka ife na nganga. Otoki ye wana. Kise ko banda na ye. Ava bunda pesa le mabenga dia se sauf akité. Yo, challenger tout fait. Na pesa ba programme. Alors bela yo. Avant que tu ça. Et pas ta copo. Ezaka ko ba copo. Là talanga na finali sa timba Alexanga. Ngangana posa kana kenda kapana hii. Ataka timbe na ngatika wa yakuza. Mama ngana kona baka. Nana mangabi. Ngawe wanga frenganga yeyo. Na isa bino mukana ni o ndenganga solo tono hotes kunga so tanga baganga bi no tsaka ngabia. O se bunga ye bungia. Balo bakabagate balamba gate siko balo bato banganga. Chance ka yo za cool. Nganga yo. Nataba chekombo. Na buta akite ngabika nga moyibi ngabika batika la kuna e bambela ba babamba banga kana tanga nga penda ko yao yo mtika yo attends songa bo tambla kana kombo na nga pamba nzoka moyibi ye challenger tout fait au final nga lesu on a sauté maman faut yeba mukili c'est ça na mi sérieux ça nga kamusi encourager tala kapacité pas si mso tema ba ebi oteme ko tala ka boy au ju chance oui na kenda ki journalier to tema boye mutabenga ki mundeli oreza mutu mwina série wana o papa na zo ka batuna intérieur to ka bilongi moko parce que ba journalier msu ba revendiquer ba bike papa zo ko tsala bilongi ba zo korompa ke na mbongo to ta ka be pa mundeli moka bima mama ngana masanga changer mbala liboso to ka to tema boye ndenge to kota troisième personne ko kama o ina salaka ngana challenger tawa ngabika boso ngasima naika ngabika yonga bosa permet toto songa muteska hotel esiba ngabi bon libérer mon ouais ngabi bosonga ngabi kuna zonga be mususa pe ngabi zonga o matinga chef ngabi yo be songa on a senti que leader ye comment souvent ngabi yo mususa oui bosonga ah bosonga ngabi no bina chef na chef ngabi moi ma ele ta muta benga bino zonga boy nataka 1 2 3 tu binga bio atika atata ko mema train kubitoko toko masuwa nowe oso ponami tokelo lola tala pate ya yo oza mboka oza na logique na pe ko mikakabu otamaka na mikando ndire ordre kotenga ngo toko kangela ngo nguba yo ozidi pa mokato kangeni nguba pe kwe ate chawa onimi pa mebeba medibumeto sacrifice di pa mpona nguba mboka tala Zamba bambola amen tosuka kitoko osaka na peyo oh bokate kapash eloko sali na fungolo na monango yango de base mindele balinga bongo vous voulez oyeba mundela linga théorie anga pratique théorie omoni viens na ibité yango na bike pourquoi bo mikangisi bino mo mangwenze makasi eloko na yina kati lelo bo bambela nzambe makambo ayebite bokosela ye beta 21 jours on se ndelo na yina kapash na ole kana passe c'est ça na bivi ndengeza nazomona conjoncture na tembo na ba famille nazobi mazoba pona ko lia nazobi moko mona bitinda siko nini ko pona landa baninga ni siko lipe bimaka nazozela nani nani atindika nga na yo kapash ya modèle susu nini c'est ça eloko sao congolais ori pa yo ngate kamwaka mutazondi mama ngbanze sa yeba place uti mutazomete lo lisola blocage amona yete mabambeli yo yo weli ko yamba ko gardien pozo tamba no pozo expliquer bato moninga ba kanga mapenza mikolo nyoso zo simba te ngando moni be famille wana ndaku wana ndaku so beta sko baninga monde boya wa tuka ba secret oyo mikolo boyebiti na la tayi makamuti ko bandalelo ndela zaka pia ba minoko na ba mama leki ko ba kolisoka wana mama bango nde bakos nazoma bakosi boy na moi na kepa ite na tekite na lukite na kanami na nda na kozela novela sitongo tibutu oyeba TV ko likamta sala TV la nanga bien na kisasa kosenga mbango
amona mutu akolamba te soki mwasi abandi ofundika suki mpasi ezala lipapunda ndambo soki eza mobali abandi baflaterie obatika yo wangongo umela vi parceke otala age na yo ezomata ezotikala soki piake eleki obando okitaka age ezala bongo yango akitaka te ezocorrespondre mpe okasoni ti ya solo 5 ans nazaka bote waka na 24 ans petit yo bango bengo petit na bato misusu motema osilika ekwaleki yo na mbongo mokosala otrema eza te po oyo akomi mokolo soki aza piaka bakabelaki ete po mokolo nzala mokolo bakanisa ko akanga yango makasi oyo ya bana omo fo osonga leki baserviraka yo botela mpe petit john wapi yaye petit nazali ayaya okande ya na f3 kola fofo bimi leki omowela na bana kasi yo mpe soki technicien likola lokoso boya tola esika mpona canada moki fofo balekeleki yanga na monene boya tosala union mpona yeda kodunda na kopile bino wana komokosa goutte esaki jedi ya noa yo za moke kanga misu mpana beni mosu na ye fongola po bana mike soja bo bazoza masekesi oyo ato osili ngala kolela wapi ya ta aleli mama aza kopesa elika fotelaka bandako epuis naza so tole telefone akosa bana tobomba polele bakobima ngai na baluki na change bafufu na bango loko echange oyo ngai moke na tieli ye oyo aye na bendi mpa na nga nazwi mutu ya ngai apamba natinikeli bango lopele na ye nazwi ape nazwi supu na bango na sopi ndamu na tieli yo kuna nakangi siko nakozela te tola nzela moko na ye nalia ava bango mpo bakena akite nasisi sai na ngai deya libela mpe nakosa tuna bima nazonga retard mipumbe kwela ko molambi molambi ne mutu asa mama yo yebi challenger te naopesa bapisa kolamuka na mboko mpo naloba kokola eyelakisaki oyo challenger koya vi pete te mama soki ozosimba te tiaki pembeni nzambe atambola na bacourage tala bible kobanda jeunesse ti apocalypse apona goigoi te naoloba na tie mai na monoko te soki oza makambo petepete loba oza deja osalaka to oza na cope soki pamba yaka na kote na nga mama naloba no clair namona moto amisu makasi na likambo na ye te me basimbisi ye mbongo ndire kolo likambo yangoko namona kaboyela biso yonde fo kabola apesa kabola wana bandi nani asimbaka mbongo mabe nzoka ndenge moto akobebisa ye yeyo oyeba nalobela makambo mike vraiment te nzambe apambola merci pasteur tokomisa suka tala vi akenda na motu ekolo mbongo nazokakola elokwa ekolo likambo tika boye asengi $10 yo mpe pesaka $10 aboniko $10 ani zosa $10 mpona ke matendelo te kotika fona aza na part na kati ake na $10 tant ozongo bi tosala badepense ezo $5 non fona na kakola wana obandi ozokakolaka mingi na okakola mingi mpo intere na nga na kati ekozala na tiki opesa na suka na kozonga na niti bona tambusi yo pamba so naza so tokomokoma na bakota ya suka na bandi koti siko badiabo amwana nga suka nde fefe etungisaki nzambe kaka kosala oyo akenda pesa 30 challenger etufe yo nayebiso makambo epuis soko tala biloko nalobela bino mboka yeyo nala kotoya aleluya te oyoka ngo tro yakawa ozomona nini tosokola o mutu omona clair otambaka na komba peyo ndiro na président bwana likambo tika boye mama simbisa yo nini odefa ye nini yo congolais yo na nini aleka ko bapanza nzela bongo ya yo nini c'est ça kote okenda kowayawaya ezali yo na nini c'est ça ntango mpe ezaka kitoko okenda likala na pokwa président azaka mabe te mpona nini na ntango soki olamuki osili mbongo alobandi bato bazali ye mama anga naboyika koloba mpo nalobeli yo koma mayele omona vi malamu soki olingi vi boyela yoyo mpo ezongisela olobi c'est ça kapasi wamona oleki na kiula motema emati patience nini okangi une année demi oyo nalobela yo oyo komona motema evimi akotaki azomona mpasi ya kongo te ayembi mpasi koleka yo challenger technicien de game technicien yo ezolesa bana soso mpo bato babetelo maboko na solo me tonda te toke na nzela pondu bawolola mpo ntango tokotia na mesa mabumu ekangama tosenga bavoisin te biso tamba pambola
Merci en tout cas, merci Baz, merci Pasteur, merci Joe Mystique. Numéro à Pasteur Zana, to benga to encourager et ça la biso vraiment bien. Surtout bateau bazara pour na biso. Pasteur, de bambote ya te. Okomanga? Ngapela bambote sana ngoka ka. Pesa. Te kitoko ba banopesa banani. Baleke bele bazana ngo patinguka ba Eric Manzaka kutumela ye kutubasi bele. Ko bane bandela ba Warseli. Warseli que so umela tala ka challenger bambote. Fala ya déjà kutu. Aoya. Tekitoko base wana penda ba pire bele. Vraiment. Et toi capable par ça. Merci en tout cas. Prochainement. Base. Capage TV. Capage TV.